Bandeko, Tigre Noir asepeli te ndenge nasalaki émission nalobi ke ye moto akabolaki moto akala atindi yango na Londres, bato ya Londres batindi na France eki Afrique. Nzoka Tigre Noir bato bino moko boyoki akaboli eloko moko te. Karine Mokonzi ye moko apartageaki mabele na ye ne stati bato nyonso oyo atya mamero wana bazwi yango bapanzi yango. Boyoki yango na munoko ya ye moko na munoko ya nene ya kelokelo kutu. Muta explique yango bien. Alors Tigre Noir a regretté, a sepeli te. Alingaki maloba wana ebima na munoko ya bato mosusu. Mais ya papa roboté. Parce que Tigre Noir alobaki nanga boye. Alobaki clairement boye. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, foko yeba yango très bien. Ngai na sololaka na Tigre Noir. Soki na sololaka na Tigre Noir a sololaka na ngai te pona komisa ye, pona salela ye bémission. Wana fobo tiango na moto. Tigre Noir a solola nanga parce que azoyoka nazosala bémission pona ye. A solola nanga lisusu po a solola nanga ebandeli kaka tango abimi na net. Foko yeba yango Tigre Noir. Mokola bimaki liboso, bomoni loboko na ye. Nanu bomoni elongi na ye te, nanu pe bomoni ye te. Karine Mokonzi abenga ngai. Sima apase ngai Tigre Noir. Donc to solola na Tigre Noir, bala liboso wana. Sima nango na Tigre Noir, toyoko solola susu deuxième fois. Karine Mokonzi kaka muta pasenga Tigre Noir. Et sila nango bongo, to solola susu te na Tigre Noir. Karine Mokonzi moko abengaka. Moko to sololi. Alors sikoyo. E komita moko na sololaka pete na Karine, na sololaka pete na Tigre Noir. Ti ba makambo yo ego salama, Tigre Noir akabwana na Karine Mokonzi. No avant kutu, Tigre Noir akabwana na oui. Semaine wana 2 semaines avant Tigre Noir, bakabwana définitivement na Karine Mokonzi. Alors babanda kotindelanga déjà ba information makambo ndenge ezoleka na Orléans pe na déplacement ya Mama Charlotte na kanisa bomonaki nasalaki ba mission. Nalobaki Mama Charlotte aza na nzela. Bien sûr tana za koloba sa na nzela na yebaki na ba information sa komaki. Mais nakoki kopesa information juste te po eza YouTube. Naza journaliste de profession te, naza même pas chroniqueuse, nazali papa robot oya linga rando. Alors nakoko loba jamais que Mama Charlotte sakomaki aza bisika boye, ameliti alie boye, nakoko loba te. Bien sûr ezaki ya solo, bolinga boko taper doute. Yango na loba ke Mama Charlotte aza na nzela pe azokende. Alors Karine Mokonzi batindeleki makambo audio na mama moko ya Congo Brazzaville. Mama ngo pe asololaka nanga atindelaka nga pe ba audio me mikolo yo. Tango wana asololaka nanu nanga te. Atindelaki Karine Mokonzi audio. Alobi tala papa robot makambo azoloba. No liboso ko atindaki audio tango Tigre aza na voyage na Congo. Tala papa audio papa robot makambo azoloba. Tigre Noir azobima na basi eza mabe pona yo alobaka mambo ebele. Karine Mokonzi abombaki audio wana. Siko tango nga nasalaki émission wana lobi Mama Charlotte aza na nzela.
Karine Mokonzi ye moko mutatindela kinga audio na ye. Alobi papa Robo ozokotsa na mama na makambo yo. Tala bato bazotindela nga makambo na yo. Karine atindeli nga audio ya mama wana. Siko likambo eza nde bisika wana. Na yoki yango. Sima nango po Karine Mokonzi yebake. Ba makambo nga nazoloba nga pe nazali informé eza te ke nazo créer yango. Sima nga pe nazwi audio moko na tindeli Karine Mokonzi. Lokoka na tindeli Karine Mokonzi na yebi Karine Mokonzi ako expliquer ngo tigre te po tigre comprendre nga pe nazoka makambo ngo pa bato. Nazwaki audio yango na tindeli Karine Mokonzi na tindeli pe tigre noir. Donc bango mibale bazwi audio wana. Tina moko te muninga expliquer muninga. Ale bakabwani pe na semaine nango kakwelandi. Karine Hilongwe. Donc na solaka soso na tigre noir te. Nazo sala ba émission. Tigre noir abenginga nazako yambana kaka te po tigre noir na yebeli na Karine Mokonzi. Mais tant que sololi na comprendre que abenginga po na ba émission o nazo salela ye. Bien sûr nazako populaye nazo loba mabe. Mais abengaki po silika te, abengaki po loba pe mabe te. Alobi non, ayebi ke na osala ba émission na loba boye. Mais esa nango eloko te, eza makambo biso salaka ya YouTube. Do alobi eza musala no, eza modèle no salaka. Okoki no kosala. Même koloba mabe po nanga okokoloba. Même soko kopopula opopoli na yo. Mais ngai na nanga na makambo ya mabe te, na yini nanga mutu moko te nazana likambo ya mutu te. Aloba ne penza mingi wana te, eleki nango bongo eseli. Sima nango mukolo mususu ka bengi, tozosola siko makambo oyo eza pa na ye. Donc tozosola makambo ya tigre noir. Makambo ya bakamarade na ye ndenge ni amelaka bashisha, ndenge ni azana bakamarade ba communauté, musala ni na salaka, donc tozosola vie oya ye. Ozomona. Donc ya komba Karine Mokonzi so ekoti, ekokota kaka neti nga na lobi, Karine Mokonzi alinga ko yopo lingake eza bongo. Ndenge pe naza komona. Mais eza makambo vie, mais eza okota rare. Alors tosolaka ngo pe rare. Yango na siko tigre noir. Lokola azosola na ngai, nazosola makambo vie na ye, alors tigre noir à partir ya makambo vie na ye, yango abetela nga peso li solo mususu etouché ye ya vie na ye. Oyo tangu nene ya kelokelo. Asali émission. Alobi azana mutakala batindeli ye. Mutakala tigre noir a filma Karine Mokonzi. Sangwa mutakala ngope panzani ya tro. To bandi lisusu ko popula tigre noir. Ngai pe na salaki émission, bien sûr tigre noir a pienga confiance. Karine Mokonzi a pesinga mukongo. Mais ngai pe toujours nazolandaka na Karine Mokonzi na mukongo na ye. Etake Karine Mokonzi azotala ta sima te. Nga kaka na sima Karine Mokonzi. Or qu'il fallait na yoki la tigre noir. Nga na yoki la tigre noir te, na bombarde tigre noir. Tigre noir a yoki sikoyo, nene a keloke la zoloba. Tigre noir a bengi ngai bisinga papa Robo, wane zana ngokaka bilobela. Nene a keloke la zosala kaka musala, ndenge busala ka musala na bino ba YouTube. Ya ba internet ya ba nini. Boyebi ndenge busala kango, nga na sala kango te. Même makambo zoloba, nga na tindeli mutakala moko te, na panzi mutakala te. Eloko na kokoye biso papa Robo, mutakala oui naza nango. Donc tigre noir a confirmanga mutakala ya Karine Mokonzi aza nango. Aza nango. Matindeli mutu moko te, aza na posa kotinda te. Soki pa linga tinda akotindela nena kelokelo te. Pourquoi pas tindela ngai papa Robo ponga pe na lobaka. Ngai azozwanga na considération. Ndengi tigre noir azwaka. Alobi papa Robo nonga na benga ko polika mususu olinga ko yeba ya ngai yango na benga na lobi. Neto tiaki ba émission moko wana otengai otenga nazosukwa na jacuzzi na ba minduki pembeni. Oyebi ke na musala yo salaka kolekisa ba image ya minduki eza mabe. Ngalobi oui na YouTube kolekisa ba image ya minduki
eza mabe YouTube ye moka chawana soko lakisi minduki faut signaler le baquet na lakisi minduki pona boye nga pe na signaler ki YouTube na lakisi minduki comme scène moko ya filmé a Tigre Noir abi OK loko les abongo tika yango ko bomba no video yango te tika yango ilaksama alinga pe na tiki yango alobi papa robonga na benga ko na ndenga mabete sina loba makambo mabe pona yo rien soyo kanga tana lobi na to moko ya likola mabe ya kosilika rien yango bandeko tanga na lobaka na bino Tigre Noir na solaka na ye boyeba na solaka nde na makambo ya mabe te. C'est un homme tanga solaka nanga avec respect, avec calme, tout na maîtrise. D'avant ça c'est sportif moko engagé. Azen sportif apa en pambate. Soki azalaki mobala mabe pa ya Karine Mokonzi. Wana ezali vi na bango ya couple. Soki pa azalaki mobala malamu, wana ezaka vi na bango ya couple. Po mutu ataza malamu na mokili, elakisi na couple na ozala malamu. Mutu mosusu na couple ako ozala malamu, elakisi te ke na libanda pe ozala malamu. Menga na zolo ba Tigre Noir o asolaka na ngai. O na salaka bemission ekoko touche ye. Et touchera même famille na ye. Luwane zaka solo parce que cousine na ye asolaki na ngai. A touchaki ngai po na lobaka bon mabe po na bango. Ngana ebisie ezali makambo oyo na monaka na landaka na oyo na kanisaka. Cousine na lobi nanga donc makambo loba kokosaka ngabi na kosaka te mosusu eza solo soki na lobi ndeki yo oza mwasi ya Tigre Noir na sale erreur parce que Tigre Noir akikisasa uti poto faza na makangu atatiki mwasi na poto aza mwana mobali siko yo wana kofanda pembeni pe lobaka te alors na otia na image ya nini ya cousine faut pesa biso mbote faut na tia na place ya mwasi. Alors cousine a comprendre que bien ezalaka bongo oui ngalobi ezalaka bongo pa ngai. Alors eleka nango penengwana mais na cousine asilika sosute akoma bien a comprendre po mona même makambo YouTube Tigre asolanga ngo na famille na été mais Tigre exemple normal batu oya Karine Mokonzi ba pese ba surnom ba boakelaka ba jeton ba lobaka. Il peut toujours à qui paganete, mais c'est pelagate. À ce pelagate, pourquoi? Parce que Bazali, batu ya moi si oya vivre naye. Batu oyo moi si a pesa ki bango promesse, que ba finga ete bazal kwa bandeko. Côté ya Tigre Noir ba respecter yango. Na ba journaliste ya Tigre Noir, oya cousine ba respecter yango. Siko Tigre monaka neti, batu a côté Karine ba respectate. Mais alors wana pe etalinga papa robote ponga papa robo na linga garando soki na koti makambo wana ezaneti na koti makambo bolingo na bango po soki bato Karine Mokonzi ba popoli na konja Karine Mokonzi eza partia bolingo nga siko soki na sali émission mabe sine psa Tigre Noir po na Tigre Noir ezate po na Karine po Tigre tilelo ayebi kaka nga na za muta Karine selon ye ayebi yango bien. Même ngai na lobi ke Karine solanga nanga tapianga mukongo. Atandi meli ngai mayebi kaka naza pour Karine. Mais a respectanga toujours. Azana discipline penza discipline. En bref ngana monaga Tigre Noir mutu malamu. Mwana malamu. Petit frère malamu. Elobi yemoko. Na koko benge petit frère, na koko benge mwana, na koko benge ndeko, na koko benge nyonso. Sauf elogote. Bino bokanzi sauf nini. En tout cas, bino boa mobulu. Bokanzi na ba sauf niao, sauf tigre, sauf léopard, sauf... Non. Sauf rien. Azalaki catégoriquement. Azolo bango pe à l'aise. Azolo mbabe biloko ni aziki pete, biloko pe zikite. Avec respect nyonso. Bonga penza Tigre Noir na ozwa nani. Ata bino moko. Ataza ex pa Karine Mokonzi. Nga penza papa robot Tigre Noir na kozwaye nani. Surtout bateau basola avec dignité, avec respect na calme bongo. Baza ko konte na vinanga. Bien sûr basola nanga na ba voya likolo te. Mais basola nanga na ba position ko suba. Heureusement bazaka na ba toilette.
Bon, nga papa robona sa soni. Namona ko nyekoloba. Nalobela kaka Tigre Noir ou bien nalobela Niao Suzuki ou bien nalobela Nadine Mukendi. Ou bien nalobela nani nazotuna bino. Bandeko. Nalobela imo Karim Mokozi, leader. Ou apesanga Mukongo. So na olobele fona lobaka émission oyo na sali ya Tigre Noir. Kaka photo pamba moni asiliki. Bongo soka landiango ti suka. Heureusement, akoma kolanda so ya Tigre Noir ti suka te. Soka landi ti suka fazik sabilo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.